BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Zawadi yo, notre sœur en Christ Zawadi, bomonaki makambu oyo eutaki koleka la fois passée concernant son nom, yemora leka ki na ba réseaux sociaux, bomonaki la façon dont a expliqué biso ce qui s'est passé avec le pasteur Mike Kalambai. Alors, nini eleki Zawadi auti kobota bana mapasa. Waouh! Vous savez, dans la vie, hein, Dieu fait grâce à qui il veut. Franchement, je vous dis. Au moins, Nzambe, asa anengolu na muto alingi. Ezate ke po matabangomba, ezate ke po tambola na sainteté, ezate ke no posa soki mwana pasteur, ezate ke posa kitoko, oza na mbongo. Non, Nzamba sala ka grâce na oya alingi. Bandeko, Zawadi aboti mapasa. Zawadi tout mona en humiliation. Zawadi femme mariée, abimi na mobali mususu femme mariée. Bandeko. Obi que na fandi boé, na lobby Dieu fait grâce à qui il veut. Zawadi a outro bota. Alors, photo ya pasteur Mike et kosala nini na makambo. Kombo ya pasteur Mike e kosala nini na makambo oyo bandeko to solo lango awa na kati émission to solo lango kato ndeto misana kosala parce que ça information et ça news oyo et ça aura vraiment succès pendant de semaines. Tout le monde parlait de ça. To monaki Zawadi boyebi histoire ndenge le kaki Zawadi une femme mariée à une femme en Australie si je me trompe pas. Ayaki a ceux qui contactent na pasteur Mike pour basala featuring et featuring ane balukaki et comme qui na niveau ba chambre selon le pasteur en tout cas nyonso wana zoloba eza lukuta basaki le côté mais selon la fille basimbaki asimaki vaseline patati patata alobaki maloba et tout monaki il y avait des mamans oyo balakela ki mwana mwasi o mabe ye ndenge azokosela mosana nzambe makambo akobonga te libale kokufa patati patata tomonaki la fille a se porté garant atika libala ne kufa aleki na télévision pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors ngana bino toyokaki la façon dont makambo ebandeko ko fonctionner, la façon dont abetela ki biso histoire. Donc c'était l'humiliation. Franchement, moi étant qu'une femme, on a reçu le lot quoi bongoté. Si on a sali bouzoba, pourquoi amener ces bouzoba dans les réseaux sociaux? Tout le monde a qui? Ben monsieur Salamaki Awa et tout le monde a qui? Les gens disaient que non, Fiwa Nazaki envoyé pour qu'on séduise le pasteur Mike patati patata. Maramwesi l'a raté et s'il est. Et hier, j'ai vu la photo de Zawadi a publié qu'en Anazemi. Waouh, Anazemi. Oh, libala ya Zawadi ezonga nango déjà kala. Voilà. Pour le belango lelo na émission lelo. Merci beaucoup d'être connecté. Na lingi bino ya trop, abonné à Bibiche Mbombo officiel. Partout au Bozali, vous informer c'est mon souci majeur. Na lingara anytime so kinga na informer bino boy. Et ça la nga bien, ça la nga bolamo. Soki boza toujours wana bocha ba like, bozo commenter, cela veut dire que bo porter biso na motema. Cela veut dire que makambo tozo lo babo sepela nango. Ndenge bo s'abonner en tout cas et ça la biso vrai bien avec vrai kitoko. Merci beaucoup en tout cas na ba bimbo love nyonso boza na kati ya chaîne obato nyonso balinga anti bibiche nga anti nabino. Naza vraiment anti nabino. Donc tantine bibiche toke na en anglais anti bibiche c'est encore simple. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ezo kelinga droit na motema, je vous aime, je vous amour, je vous love. Voilà. Sujet na biso ya lelo kande bomoni na titre tozo lobela le pasteur Mike Kalambai na comprendre te ayeko sala nini na makambo. Bandeko ne touchez pas mes ouais. Hey. Voilà. Continuons avec notre émission bandeko. So bozo kama kelele bo comprendre. Ba voisin nanga awa baza awa. Tellement bakoti sika nazo comprendre te baza makelele na bana na ebite bana tellement baza na vacances anytime bazo ba osaka libana donc semaine prochaine déjà bana bazo nga classe naza sur calme kokote
podo baza journée mobile bazaka ko sakana libanda kuna na couloir. Donc voilà, bon comprendre. Na immeuble, je ne suis pas seul, ba voisin bazali donc ba voisin tout et ça la bien été. Donc ceux qui boki makele les libanda bo teninga rigueur malgré non ça l'avait fort. Voilà. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore, je vous amour mes amours. Voilà. Sujet d'habitude à l'élo, moment déjà na titre wana. Et voilà, Tomoni Zawadi. Zawadi Azanani. Aza chanté, ça en Australie. Aza femme mariée avec 4 enfants. Nenga usko bota boye, aza akomi na bango 6 avec son mari Babalana et ayembe la ranzambe kuna na poto na Australie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé selon histoire yemokoyela ki biso na réseaux sociaux. Elle nous a dit que Azaki n'a pas ça la featuring et bache contact na le pasteur Mike Kalambai et ayaki wana babandaki déjà ba répétition, il a fallu bakota studio. Azwaki na mbongo na ye ya studio a futaki. Mais et simbaki te komaki matakita ti un jour ba oti studio ezaki na tongo nde le pasteur ayebisi ke ba kende pa na ye ba pema. Ba pemi e komi na chambre. Na chambre selon la fille basalaki makambo bakoya kosala mais après wana featuring ezalaki lisusu comme ki problème fille wana tellement asilika ki azongi na kozonga Australie apesi na mbongo na nzoto selon ye et featuring esalama kite et atalaki babi que non ye a mwana muswahili boko lekele na mayele te ayaki nango na ba réseaux sociaux. Et ezalaki vraiment pagaille, ezalaki vraiment clash na réseaux sociaux. Biso so to mona ki façon d'émission salamaki to mona ki après publication il y a la fille to mona ki même le pasteur asalaki crise pona makambo oyo et les cas qui wana. Donc selon la fille mambo salamaki mais selon notre pasteur et salamaki te to éviter au juste qu'est-ce qui s'est passé. Donc juger parce que c'est Dieu celle qui nous juge. Bistoro juger batoté. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste bandeko? Lelo tolali tolamuki tomoni Zawadi a publié photo ya Zemi, c'était hier. Et lelo tomoni pouf mapasa mibali. Bato ba sepeli félicitations. Bato ba sepeli vraiment. Mais Nathalie n'a pas commentaire. Sur 100% de commentaires, 70% est comme pasteur Mike. Oh, tes félicitations Mike, qui ça? Félicitations Zawadi Kalambai. Félicitations Mike Kalambai. Mutumuso a commis, n'ayina yeba date o mamone salamaki pour ne pas calculer. Nyon so neza buzoba. Nyon so neza buzoba bandeko. Ngana bi s'il vous plaît. Botika no pasteur Mike Kalambai afanda. Bolongoli na mahamboyo. Oui. Mutu aza mutu. Oya sala erreur te, asala lisumu te, atombola lisapi. Nani asala lisumu te, atombola lisapi. Pourquoi ko accuser te le pasteur ezala ki bongo to ezaki bongo te. Ngana bino to yebite. Ngaso nazana ba preuve loko te na firma ke loko te. Na affirmer l'autre côté na supposa ka peut-être mais na affirmera parce que jusque là tozala na ba preuve te. Alors ba congolais botika ba nonsense, totika ba anti-valeur, totika ba futilité. Pasteur Mike Bolongwe na makambo wana, oui, aza star, oui, aza pasteur star. Kombo na ye soke talami elongi na ye et chami na ba miniature na ba réseaux sociaux ba bakotala, oui. Parce qu'elle est star. Mais bon, l'ongolé na makambouana. Zawadi, c'est une fille, na robenga aza chanceuse. Aza nini toebite. Parce que batobele ba publié Zawadi aza chanceuse. Malgré a trompé mobali na ye, mais tomo na ye kaka azongi na libala, mobali a limbisiye et azwi na Zemi aboti mapasa. Or eza na batu mususu a lukata libala ngwazozo angote. Aza lukata bana aozo angote. Mais Zawadi malgré humiliation ou à qui belle famille parce que c'est l'humiliation pour son homme et pour sa belle famille. Malgré tout ça, Mobali a zongelié, yemoko publié que non, baza ensemble na Mobali na ba se remettre ensemble na Mobali na et lelo tomoni aboti mapasa, zamba pambola aboti mapasa.
Yonga na lobaka, Dieu fait grâce à qui il veut. Zamba salaka ngolu na muto ya lingi. Tele zana mutu mususu aza par exemple vierge, mais aza atana mobali ta oluka libala. Mutu mususu kutu makambo nzoto asalaka ngote. Ao sambela lalaka na permanence. Mais libale kufa. Peut-être libale zo simbate, makambo zo simbate, mais pas mon obanga nzambe. Mais mutu lokola qui sa zawadi, tolobi kito amutu mabete. Avec tout ce qui s'est passé, moi sini na azanga soni. Azo humilié mobali boye. Azo humilié belle famille boye. Pomoni mobali a limbissier. Bon na ebité eza na bikolo mususu. Eza na bikolo mususu peut-être bango ba kipara na bango te. Le roi biso baluba soki déjà moi si abimi libanda eza chibao. Na ebité bikolo mususu bino mochano na ba commentaire. Bikolo mususu eza nango normal moi c'est tricher au limbissier oui parce que dans la Bible c'est aussi comme ça hein. Soki moi si akeli libanda tricher et que boyo bayokani na mobali na ye. Mobali a limbissier. Bon zonga libala ata na Bible c'est écrit. Na Bible quand même bongo. So mobali nanzima lingis a limbissier ba zonga na. Ba zonga na ko. Pas mobali peut sera bimi libanda ko senga moi si bolimbisi. Pourquoi pas moi si? Non, je n'encourage pas ça hein. Bon maman anti bibiche yo olobaka bongo ozo lobaka bongo zo encourager basi babima libanda. Je n'encourage pas basi babima libanda. Mais na Bible, je ne sais pas le verset, mais naïbi que dans la Bible c'est écrit soki moi si abimi libanda akozami na kibundumba et que mobali na ye azana possibilité ya ko pardonner, ça peut se faire. À quoi pardonner? Ça va pardonner et puis bah continuer na bango hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec notre sœur Zawadi. Nabikolo mususu ndeti biso baluba. Simbate. Yako simbate surtout so ba liesio nzola chilwa beni. O ba benga soso lumba. Ba lambele pa ba bokilo. Olie soso wana obimi libanda. Et silit, au moins rabana bando kufayo, chibao, barotambisa yo bolumbu mboka mobimba. Mais makamwana na mona petikala mambo kala, ya ba chibindi, ya ba chibao, mais la coutume existe toujours parce que vous savez, la coutume c'est la sorcellerie. La coutume c'est la sorcellerie. Ce sont des choses qui se font spirituellement. Ce sont la sorcellerie la coutume. Alors, nabikolo mususu bako permettre te moi si abimi libanda. Exemple moi on peut sabino bandeko ba wi ke ngana linga ko fonctionner trop avec des exemples. Notre sœur Azaki en Afrique du Sud la sœur Abando Teka na Djobour na marché babenga Gambela marché on eza trop ba congolais na ba étranger. Je vous dis cette sœur asala kinine. La sœur na mobali ne bando simbate bino bobika mibali na biso ya mboko so batombo kinde ezalaka. Et simbate mobali akomolinga basi etu moi si pe asiliki ye pa komolinga ne mibali bakabwana na bango pe bakabwani ti après un certain temps bobika bolingo ne ezalaka esaliki bazongali bango bazongani wana bakomi kofanda ndako moko normalement bakofanda ndako moko te bakomi kofanda ndako moko mais baolala ba chambre moko te mais basalelaka toilette moko bo yoka ndenge coutume ezana kindoke bako kutana te bako sangana te ti bakosa ba cérémonie. C'est sûr baliesa ke nzola chilwa beni eza nini eza soso mo ya lumba o basala ke sala ko ba incantation na ko bengango belle famille soki abali pour expliquer ngo trop na ba émission na ngaso na lobela ba sujet oyo OK. Soki babali yo mwasi ya muluba eke mobali no pe aza muluba yango mona lelo ba garçon baluba mingi balingo bala alingo bala mwasi azane ekolo mususu soit ba fia baluba alingo bala mobala za ekolo mususu po ba koya na piège wana te mais wana mingi esala masoki bobala ni entre bino baluba mwasi akokende et pas babel lonzo kana na lisolo mais nazo expliquer batuzolo ya chilwa benyo wana esala marandenge nini mwasi akokende epa ya belle famille bakoyamba ye baolambele soso lumba naye barate soki basambelaka ndenge nini soki basalaka ba cérémonie wana ndenge nini baosala ba cérémonie wana
soki ba sambela kango soki ba loba kama loba na ebité mwana mwasi akolia soso wana alie soso wana ba mafuta ba pakole soki na nzoto soki na munoko na ebité mais soki ale déjà soso wana ko na piège anytime ameki ko bima libanda akokufa soit mobile akokufa donc il faut aloba vérité soit alobi vérité te ba okufa et soki pas alobi vérité il faut ba tambise bolumbu na mboka mobimba soki mobile na sepeli alimbisa ye olimbisa ye donc bon on a quelque chose impossible déjà moi ça sali kindumba après ba tambise sous bolumbu na mboka mobimba donc mobile ni ya kolinga azongela mwasi oyo nzoto na ye batu deya bayebi donc c'est ça se passe comme ça siko notre sœur wana donc j'ai compris que quand na ezalaki aliaki déjà nzolo ya chilwabeni nsoso ya lumba lumba et comme ça là que bazongi ndako moko ba okota chambre moko bazo bimesika moko mais bazaki sika moko te basangani pe nzoto te na ebité ceux qui ba ko sangana nzoto après je ne sais pas tellement aux en akati Afrique du Sud makambo wana makambo akuti mwana atolanda ngote to na mboka mpaya te soko za na makila wana osala déjà ba cérémonie wana ekolando atoza na États-Unis atoza na lola ekolanda yo alors ce qui s'est passé na ebité ceux qui tanti na biso na moi si kitoko na ndo sombele kutu ba fantaisie makasi moi si kitoko ko sala ma que la sœur ayaki kokufa akufa ki pona nini selon biso toyoka ki ponga na baseri wana kutu akufa ki ngana za na zonga ikin ba bisanga keno esa chibau ndo beta ki parce que afin kinda kumona mobali na ye na normal il ne fallait pas afin de sika mona mobali na ye donc c'est ça o ngana yebaki ezali yango wana donc eloko wana pas baluba eza interdit ayako kufa ba coutume mususu eza bongo mais na ebité ba zawadi qu'est-ce qui s'est passé ezalaki ndenge nini na bango ba swahili ekipaka na bango te bon soki bango na coutume na bango ekipaka na bango te ezango problème te hein mobali so déjà limbisi c'est pas tous les hommes hein sur 100% 2% mibali ne ba ko limbisa mwasi c'est 100% 2% je vous dis oui c'est 100% 2% mibali alors donc zawadi to éviter le loyo azongi mobile nzamba pesi lisusu ma passe je vous dis oza ba tumsusu asala ma bete mais aomona ta mwana te mais toko condamné te toko boya ngo pété donc yemo wa yebi alliance ni asala na nzambe qu'est-ce qui s'est passé ngana bino to yebité alors bobi sa pasteur Mike na makambo wana ici là déjà il y a de cela je ne sais pas une année hein 2 ans une année donc temps déjà les cas bobi misa na makambo wana na côté ya ba pasteur pe il faut que tala mutu nini oyo yo okotendre main mutu nini oyo ko pousser pembeni c'est pas tous les hommes c'est pas toutes les personnes de en général les hommes et les femmes que okoki ko pousser pembeni na yo eza mutu mususu oyo ko pousser pembeni na yo mutu wana aza mutu moko ya ba problème o pousser mutu moko pembeni na yo aza missionnaire na vie na yo akoya po baby sa ministère na yo peut-être zawadi wana ndenge apoza na ki pembeni ya pasteur Mike Kalambai ba utiliser ki kaye ezalaka diable en personne sirène en personne a utiliser ye aye pembeni na ye pour osala nini ko détruire ministère à Mike atali boy Mike Kalambai pasa mutu mo alela ba chéri alinga ba chéri ba français alinga ba chéri oyo ba za kitoko ba za pembe alors ça la nini tellement ebi que non faiblesse na yo eza na basi ya pembe akozoyoka na basi ya pembe ezala yo mwasi bobi que non oninga mbali moko ya mbinga po biso basi mingi tolinga ka mibala za mbinga la plupart de 87% ya basi balinga ka mbala leki na mulai aza mbinga eloko wana kutu déjà fait mission moi ça za ka mbinga mobala za ka mbinga wana critère ya liboso misusu wana ya kasima atinjolo mobala qualité na wazala mbinga me pembe mbinga me mwindu biso basi tolinga bongo siko soko sa mobala ya bongo aye pembeni na yo eki oza mutu moko public osambelaka obi oza atoza public te mais soki diable linga avoir yo ataka point de faiblesse na yo soki abike olinga makambo bolingo mingi oza faible makambo bolingo aotindela yo yango basala nzambe na biso ba pasteur na biso surtout ba ono babali te bo be careful parce que tale loko esalaki
et humilié le pasteur. Hein? Tout le monde a qui la façon dont le pasteur était humilié. Tout le monde a qui par-ci, par-là, bah, émission sur ça, la combat Mike, bah, c'est Mora s'est retiré qui. Et Lelo, aye, a zongel Moussala Nzambe, news wane sili, moto déjà sili, atabo lobby kuna, aza kuna te, news est sili déjà. Et mikole comme bon, oko sa no mabe, bako publié ou tout bolumbu. Ce que les qui n'ont qu'à 2 mois, 3 mois, sili, bat babo, ozong se vi now. Ba herman kasongo, ba publié bango, tala lelo, ba zongela na bango. Ba kio do kutu koloba te ba ibodo ba to belé ba pasteur rebelé ba publier bango ba Michel Bakenda mais ba songela na bango ba oyembela Nzambe donc eza bongo muto za mutu ko kweya soka sengi bolimbisi Nzambe nde mutu alimbisa ka bato biso bato za na eloko to ko condamner te pourquoi yemo wa bi alliance à sala na Nzambe donc c'est ça bobimisa le pasteur Mike na makambo wana botika aosa la vie na ye. La sœur, ils allaient que non, juste libre. Ce sont, on a bien à maman, ils ont un mot spirituel, franchement. Ils ont un mot spirituel au balnéaire façon nini, bah voir le pasteur Mike Kalambay. Oui, azam tout bon, azam étoile ma casse dans l'obar. Mais bah talika, ma peine bah zuété, donc bah keti na makambu, ya comme on est na nyazawadi, pour bah ça nini, bah quoi isaye. Mais quand même, nous avons qui qu'on relevé. Et les lots, tout le monde a continué ensemble. En tout cas, votre pasteur Mike Kalambay, calme, Zawadi, mobile na limbi saye, yewana zaba pesi makasi. On a le baga. Dieu fait grâce à qui il veut. Eh, yo komo no kenda rango mo sambila chaque jour. Même mutu musu zazara akenda kuto église tayebi kutu makambote mais zamba sale grâce. Donc mamba grâce à nzambe ki paranango te. So zamba lo bien localisé. Autala te ke za mutu masumbu melaka masanga te. Donc au-delà de tout, il faut tout s'embêler. En tout cas, merci beaucoup. Bon, puis ça point de vue, Nabino, comment est-ce que vous trouvez Bomoni loko ndenge nini na ye nango awa pour bâtir comme Mike Kalambay. Nathalie Moutouazaki Milé, femme mariée, oh, asali kobo, abimi libanda, mais mobile na limbisi et lelo bazongan baboti ma passe. Waouh, quelle bénédiction! Oui, parce que bananza mene moutapé saka, quelle bénédiction! Alors. Je vous aime bien, je vous amour en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Si vous avez aimé, partagez et commentez. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.